Voilà, bonjour, bonsoir Balandignon, soit des shows Denar TV, merci Nabao Balandi des shows Denar TV. Tu es tout le bel alissus mukeli kambwande konabiso DiCaprio. Yaya quelles que soient les vagues, atami pepeto bambonge, bande komi balende ngozumo na bango na photo, ba focaliser, bazo kende na liboso, bakangi matoi. Elo oni tuenga etulo bato, lo belaka muke, da 5 minutes tozo kata, toke awa. Landa bien to komi awa. Voilà. Ya motu yande yango. Biso to linga ami nkoloba biloko ezakaka exact. Et ça là moi bien sûr ozo pesa ba information. To pozo ko informer bato avec exactitude. Voilà donc. Wana ka ndengo tali to zu yango eza capture salama ki na site ya Caleb bienvenue to Kebai. Yenda posta ki yango tanke ya za président na bango, aza mutu pe oya kambaka DiCaprio biso nyonso toyebi. Ndenge bakomi na photo wana bakomi ils sont ensemble depuis 5 ans. La femme n'est pas de l'Europe mais de Kinshasa. C'est-à-dire bolingo na bango ebanda depuis 5 ans. Biso nde toyebaki te. Ba bombana ki na bango, ba vanda ki ndenge bana nzambe ba vanda ka bazo préparer biloko na bango na discernement et la discrétion. Discernement et la discrétion, surtout la discrétion. Donc bazala ki na discrétion ya bolingo na bango depuis 5 ans. Biso toye komona okaka libanda sikoyo. C'est-à-dire eza bolingo ya kala. Ça c'est un. Et Dédé balobaki non, aza mwasi ya poto, akeko bala DiCaprio na Kinshasa. Voilà voilà. Non, faut pas ko salir ba couple la batu ernyos. Tous à la communauté ya bonne foi, totika ki mutema mabe. Ce qui te pousse à Niboso balobi, la femme n'est pas de l'Europe. C'est-à-dire, azana e mwana ya Kinshasa. Aza mwasi ya poto te bamsu to panika ika po na beauté. Pour mwasi ya DiCaprio, azana beauté moko pe ya grave. Donc, batu ba panika ki po na beauté, batu ba kanisa ki aza mwasi ya Europe. Mais aza mwasi ya Europe te. Aza mwana ya Congo avandi na kati ya République démocratique du Congo azalaka kuna aza mwasi ya poto te. Voilà. Et jusque là balobi ils ont des jumeaux. C'est-à-dire bango mbali ndenge bazawana bana mapasa. DiCaprio na mwasi na ye babota mapasa. DiCaprio na mwasi na ye babota bana mapasa, bana mibale. À part mono ya DiCaprio ya liboso. C'est-à-dire mwasi ondenga aza abota déjà na DiCaprio. C'est-à-dire o nyonso bakadia mpemba bakanisaki na mayo wo. Ya soki ba hotelemela libala na yo. Et ça la andeni. Mobali alinga balo, batu mobwe ba imba diaboliser mobali wana balote. Oyo kandeni. Na ndimi to sepe na omona toujours mabe. C'est-à-dire eza malamu te tan batu bolinga basala impa na vie, bino bolinga bozongisa bango en arrière. Non yaya. DiCaprio abundi lokwa mobali nzamba pamboli na nzela oya atambolaki nzamba apesi ye mwasi kande baloba la taille ne fait pas l'homme. Et voilà, la taille ne fait pas l'homme. Mwasi akoza mulayi munene oya sali choix na ye eza DiCaprio. Voilà. Mobali akoza muke mukuse mwasi asali choix na ye DiCaprio. Voilà. Mwasi akoza la mulayi munene mbinga pembe ndenge to mone wana. DiCaprio asali choix na ye pa ya mwasi na ye ndenge to omona. C'est-à-dire batu ba panika ki du fait que mwasi pe bo aza kitoko yaya. Muninga kitoko tolo baza mabe. Kasi tala ine elongi aza kitoko bona lobandeni. Aza kitoko po aza kitoko yaya. Tika to ndima kitoko muninga te. Po yo linga to kumisa batu te so to kumisi bo yo kosilika. Ote de show mais yo lingi na koso pona nina yeyo na photo. Aza kitoko. Nanzela mino. Donc voilà. Toleki totangi lisuskuna balobi bazana des jumeaux. Voilà. Et puis DiCaprio a 5 ans de plus que sa femme. Ozolanda. DiCaprio a 5 ans de plus que sa femme. DiCaprio aza mukolo ya mwasi na ye. Donc totika bilobela communauté ya mutema mabe, communauté ya bilobela yaya, tika bilobela na vie ya muninga, totika bango tranquille.
toza biso nyonso makila moko, toza ekolo moko, eloko mabe eza te na kati wana, topesa bango chance bakende liboso. Et surtout plus, loko leza kati na nkolo, yaya na omata na okita bakadi mpemba zéro. Surtout ke bake simbisa ngo na maboko akolo Yesu. Yesu Masia, Jésus-Christ de Nazareth. Kende ko panza ngo soki yonan. Donc voilà. Et plus loin balobi, leur mariage religieux, c'est pour ce 19 décembre. Voilà. Nesika toza. Noko de chopa la la raté, yaya noko de chopa la la raté, to meka ki ko benga DiCaprio. Noko abana, oh noko abana, abete la bino toujours ma solo vrai, na linga aming ba source. Noko abana solo lina DiCaprio, bozoyo kandenge noko abana solo la kina DiCaprio. DiCaprio a confirmé, kaka ndenge na tangisi wana, DiCaprio a confirmé, mariage na bango eza le 19. To meka ki ko zoye na linga kina zuela bino ye poto leka émission moko en direct na ye depuis Kinshasa. To zoye penda be bomo na ye ya komona mais ayebisinga to solo di kwa ayebisinga na moi privé non eza difficile pour le moment. Pour le moment zo sala ba émission te, aza concentré na problème ya mariage na ye. Akobala le 19 décembre. Na kolingana yo kisayo ndenge DiCaprio ye moko alobi po ezala bien par rapport pe ya ba écriture o na chelio na ndenge na solo li na ye. Et kosunga yo o comprendre po batu mususu batika bilobela na ba vie ya baninga tolanda. Après nini? Après religieuse? Voilà. Donc, ce qui mariage est si na bonduka yo, pourquoi na numéro na yo? Ce qui mariage est si na si y a possibilité de me lancer la moi ba point mo mike ba na poto ba yo kayo quoi. Merci beaucoup. Alors on appelle sur le temps. Ciao. Voilà, donc on est là qui des shows de na TV na DiCaprio to solo la ki moi muke to nga to proposer tout ça la émission moko na ye en direct bo mo na ye to meka ko tourner pe ba question par rapport ya avantage na ye ya vie na ye par rapport ya masolo kitoko o ya sali po bible lobby moi sina mobali ba kotika ba boti ba kosangana ba kokomelo ko moko so c'est-à-dire akokisi mokano ya bible to nga to solo na ye par rapport ya ça mais tozu chance te parce que kuta qui est aza déjà entouré na ba caméra ndengo yoki lobby baza déjà en préparation ya ba makam na bango ebika kaza artiste na biso to lingaka epe mingi donc voilà o twenga to lo bango na tozela le 19 akobala to kochela bino ba suite nango ndenge DiCaprio akobala nyonso pe to kolaksa bino yaya eloko twenga to lo bakara na kati to tika motema ma be ndeko na biso a souffrir to ebi via DiCaprio ndenge bandaki nzamba sungi nzamba pamboli abundani na vie aboyi kosala nyonso mabe baninga o bazosala baninge bele bakatika banzela mukuse yo ebi mamna oloba mais ye au moins asaleli koma babengaka droiture ya vie na ye akena mwa honnêteté moko boye afukami abeti mabolongo abeleli nzambe nzamba répondre yo nzamba répondre ya yo ngo telemela réponse à muninga ezalakate. Donc voilà, merci beaucoup. Tolingaika tolobela mukende ngwana mariage à DiCaprio eza confirmé, ye moko ye wana confirmé. Mariage eza na décembre, le 9 décembre oyo. Mariage à DiCaprio ezali. Donc ba confirmation nyonso ya biloko wana tokozwa ngotango osala mariage parce que ayebisinga na minute au moya bima na ba émission penza ezate pour éviter les dérapages. Oyebika communauté toluka ka ba échec à mutu. Tolukaka ba échec potoloba alobi boy asali boy yango moni na ba conseil o yazana ngona bato baza proche na ye et surtout que na ebiki aza pembeni ya vie na biso Caleb conseil ya bien ezali conseil spirituel et physique ezali na banzi ba dérapage kozala te. Donc voilà on a nga informé bino angwana pona DiCaprio donc makamnyoso balobaki moi si aza mukolo
DiCaprio, moi c'est à Potonda Bali DiCaprio, faux et archi faux. Qui mutema mabe bakadian pemba basoro diongo. Donc eza bien te yaya. To lingara bola mwa baninga polobi penzamba pambola biso. Bible lobi sepela na bozu ya muninga polobi yo popambwa ma. Yaya soko lingara bozu ya baninga te yo pe bozu ye kozala musika na yo. Qui dit la Bible? Merci beaucoup, le plus important yangoana. Ils sont ensemble depuis 5 ans. La femme n'est pas de l'Europe, mais de Kinshasa. Ils ont des jumeaux. DiCaprio a 5 ans de plus que sa femme. Leur mariage rédigé, c'est pour ce 19 décembre 2020. Merci beaucoup. Partagez votre émission, aimez, commentez, que ça va bien. Et Zala qui abino humble serviteur. L'homme de bonne foi, Zala Bronché, by M. Zakoya. Ciao.